Ben na minute somme dans la liste ya ba communicateur ko ba la promotion ya Stade de France. Gérard Stamine Japananga. En tout cas, je remercie nos presse. Il faut y avoir des débrouilles pour la culture, la musique. Et puis, madame, nous sommes obligés de faire le bacam. Nos presse. Il faut y avoir des débrouilles pour la culture, la musique. Et puis, madame, nous sommes obligé de faire le bacam. Les journalistes nous sommes pendant ça. Ceux qui orchestrent dimanche, côté Mobro, qui n'a pas pour couvrir l'événement normal. Nous avons la logique qu'on a été. Toujours, je pense que ce n'est échangé là une fois. Sauf la vérité dans nous gagner. Parce que moi, on a besoin de ça, les gars, qui vérité là. La vérité sans opposer, sans attaquer les autres. Il dérangeait ma on a annoncé partout dans le monde. 2026, il y a à 3 jours successifs na Stade de France. 3 jours successifs, à vendredi, samedi, dimanche. 3 jours successifs. Et bon, quand la date, il y a l'élo. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Big up la famille, Katazoba, votre chronique Antello vous revient. En tout cas, mbote bonjour à toute la Boalouwood family, tous les Boalos, Boaloudiens, Boaloudiennes. Merci d'être là pour nous. On vous revient encore. Boalouwood TV, votre chaîne, Katazoba, votre chronique Antello préférée, avec la gourou de son temple. On revient. Tozawana, Biso Tozali, Tozalazala, et Osala bien. Restons ensemble, il n'y a pas de souci. Il fallait Kaka, amour illusoire et Bima, après tout, il y a quoi percevoir l'un des éléments de l'artiste Fally Ipupa en direction vers Stade de France. Et nous, on a très rapidement fait le lien, on a fait le rapprochement, et tozo meka ko imaginer ko kozala nini. Et koki kozala nini Stade de France oyo ba yebisaki biso ko betama na juin. Je vais faire Stade de France en juin 2025, l'émission moko boy toyoka bongo. Et avec le temps on avait compris que Stade de France et betama lisusu na juin 2025 té. Il faut comme année prochaine par rapport il y a ba paramètres oyo to monaki ki aussi mbaté. Et voilà, Lelo, tout le monde qui, pendant un moment, en tout cas, silence et Kotaki par rapport à date à Stade de France. Silence et Kotaki, artiste à l'obasou et le côté, communicateur, babeta sui sur nangote. Mais curieusement, tango kaka, amour illusoire, il a fait rigola et bimi. Na comprendre était en mouvement, amour et bandi autour, il y a Stade de France. Et Robeta mana 2026. Ozomona. Anguma nango ela muki. Tangu kaka. Amour illusoire ya faire bimi. Alors. Tozo ebate. Elo onini sala randingo wana. Parce que ce qui est vrai, tout le monde a dit pénament silence et kotaki par rapport à Stade de France. Personne ne disait plus rien, l'artiste ne communiquait pas sur ça. Bah, communicateur, bah, et déjà les gens s'imaginaient qu'il est commis l'année prochaine. Mais, curieusement, tant qu'à tout le monde fait rigolo à frapper amour illusoire, Angouma, il y a Stade de France et l'amour qui l'y sous. Et, ngasko sou na bina ça la lecture nangai. En tout cas, au béné, vous avez la point de vue nangai. Soko Monica Raboye, c'est que fait rigola à Chibar Likolo. Explication moussou ezati. Donc tu comprends que tant que fait rigola frappaka. Écoute ça rapena batu panique qui peleke se pene koton sans pena qui peleke se siko ekoti. Ozomona. Parce que amour illusoire wana, hey. Womona ngoka aboye me bato ba yebi bazo ba niveau nini faire maltraiter bango hein?
bato bayebi bazwi ba niveau nini faire maltraiter bango. Ça dit que ba place au faire accueillir na makamba koyemba musique urbaine est compliqué ba donner à ba adversaire. Bazela qui est côté wana te. Ozomona ena minute au crainte comme makasi ke soki akobimisa album ka boy. Et ozala matata. Alors, nga nazo remarqué une certaine agitation. Depuis sorti Amour illusoire, une certaine agitation. La cas ya adversaire ya ferré. Poto le bango bien adversaire baza ya ferré ba ya biso ba chroniqueur te. Ba adversaire baza ya bango boko ba artiste. Oromona oya bimi aza ko attaquer Amour illusoire. MS abimi. Mono yelongi mabe o splendeur. O parolier wa komi nzembo kitoko te oyo. Azoya ko attaquer nzembo ya Amour illusoire. So moni faire abimi si nzembo. Bato bimi boya ko attaquer ka nzembo c'est qui a frappé. Parce que une chanson oyo e beti nango te za nango bongo muto kozwa tante ya na TV ya olobelango. So moni na ba parolier na ba petit bitinda na ba nani bakomi ko ya vandi bazo attaquer ka nzembo ba sentir que mwana maya chebara likolo. Ba sentir que a maltraiter vie na biso. Ake na ye pena mobembo. Ndelo konga nazo constater. Si vous prenez ça la carte nzembo ango eza tellement bien, tellement makasi exercice wani ya tellement makasi pour yo kanate to bimsamba moko makelele ya Stade de France. Mais au monde appelle aussi Mbappé parce que Stade de France oui mais aux années 2025 et logo ils ont un terrain à minute c'est la chanson Amour illusoire. Et vous remarquerez même que Amen ya petit Fally et Bungi Geza bimisi nzembo moko asoki na kofunda e yokanite le temps et Bungi to tiraliga na Amour illusoire na terrain. Pourquoi? Parce que l'artiste a frappé fort. Il a frappé fort. À un moment de la vie, ce qu'on sait le loko moko o ezo bima na moi inhabituel. Il faut lobisaka abatu. O lingo lingate ko lobisaka abatu. Tout ce monde a ba comparaison ba vie bossa ba comparaison ba vie c'est bien. Mais nzembo ezo yokanate. Le temps est Bungi. Amour illusoire et du place makasi. Pourquoi? Parce que ils ont émerveillé tout le monde. Ba lignée ou artiste à Kenango. Et ça c'est ce qui est normal. Quand tu sors une chanson au yembi kande au yembaka du déjà entendu. Na muto abimi si nzembo moko boy oye bimi na registre auto yebeli. C'est tout à fait normal que nzembo wana ils ont le déçu. Alors neto mona ki Amour illusoire lilo ils ont le déçu na banzembo tout est bimi au même moment que lui. Alors souffrir n'a pas vu oui. Parce que, Asa n'a pas abonné mingité, parce qu'elle a suivi mingité, mais la chanson reste, Fimbo ya osaganate. Nzembo eza Fimbo. Et j'espère que bango moko baza conscient pendant que moi na mai wana frappé. Et vous remarquerez que, à chaque fois que fait rigola yemba ka pena na ba dimension moko boy, ba voisin baza mal à l'aise. Je vais vous dire pourquoi bazala mal à l'aise. Parce que Koza na ba bonnet belé c'est bien. Koza populaire c'est bien. Koza na ba vie belé c'est bien. Kota na ba tendance c'est toi. Koza très suivi na ba page c'est bien. Mais en matière ya ko yemba. Nga na remarqué que à chaque fois que fait rigolo la pesa kanzembo moko ya ko yemba makasi et bimisaka adversaire na ye aventurier. Devant bateau batalaka biso, devant bateau batalaka musique. Donc à chaque fois que fait ayemba kana ba dimension moko boy kandinga yembi na Amour illusoire et bimisaka muninga wana aventurier. Ça dit fait rigolo za lokola. On dirait fois za la kate pour bato mo ba bima danger. Soki ya pointé kaka a revêser sikoyo ba faute ya baninga mususu. On dirait qu'il n'a rien wana. Donc faire ce qu'a pointé qu'à l'icolo a revêser si ko baningani ki boa ba faux chanteur beaucoup sarabiso. Quand faire ne fait rien ça va c'est vous les rois. Mais quand faire chante dans la dimension moroboy directement ba timbela ki a o ko sarabiso o aventurier. Ya on moni acharnement ya ka l'icolo faire bongo. Parce que toko samate hein aux yeux d'un artiste comme Fally,
toute l'Afrique sait que Fally, il est populaire. Il fait beaucoup de vues. C'est lui le GOAT. Si ba benga ba NASA ba Kiblak ba nana to poto ba pesa déjà ba honneur na ba benga GOAT tout. Mais GOAT na bango sikoyo. Et ana Jomo ko boya chaque fois que Joe wana a pointaka. Ndi place ba comprendre que o aza GOAT mais o wana akenda na makambo likolo. Sikoyo à chaque fois que Ferry frappe fort, ça rappelle ce truc là. Au moins c'est comme malaise et utaka. Malaise et utaka wana. Au moins faire vendre ça et l'autre. Mais ce que ça l'eau à makasi et rappeler la l'eau wana. Oyo rappela que ba continuer qu'on respecter yo. Ba bengo ka GOAT, ba bengo ka prêtre. Mais na sa mutema tant que faire abando pointa ka likolo na chant. Abando rappeler ka na mito ba tuana que Joana kosa biso chanteur ndé. Au moins ce qu'on rappelle wana rappel wana nde siko yango etiaka malaise. Oyo kaka ba adversaire ba komi siko paniquer. Ba bimi bandi ko attaquer nzembu. Oh isa commercialité. Oh yembi bien mais na marché ni koteka. Soka tekite za problème na bino problème na ye. Oh yembi bien mais koteka wapi? Siko bino bozo teka wapi? Nzembo na plateforme ezo kende bien. Donc pour comprendre que Ferrego l'a frappé, talaka ba sortie médiatique. So monika ba komi ko attaquer Nzembo, ba comprendre que KO des techniques. C'est la bête adversaire KO. So mona. Ba tu ba respecter au kaka, so ba monio prêtre. So ba monio GOAT. So ba monio c'est lui number 1. Mais tant ba yo kaka siko moyembi ba jo. To pese ka ba respect na yemerin. Wana afrapakaye. Et kenda abongo. Y'a mon faut à tout prix étouffer tout ce que faire et nous sort ya minene. Parce qu'à chaque fois qu'il sort le truc, y'a ba blogo là ba regarde-moi, ba amour illusoire, et ont révessé ba pani ya baninga. Ils ont révessé ndenge faire yembeli buena amour illusoire. Na ebité, na bato ba apprécier la musique na ndenga libanda. Bah comprendre que mais ndeni ni l'autre là boy. Au moni na loba elo moko na marché. Soko teka ka mikate balamba na mafuta mbila. Ozaka yo moko na marché. En tout cas, koka mwate so batu ba olingango mingi. Mais keba soki mikate ya mafuta uile ye pembeni, to balambi yango pena na ba condition. Nde sika batimba siko ke waza kosa biso. C'est ce qui se passe. Et au monaka, il faut à tout prix absence à faire là. Parce que absence, il y a bien, on va se contenter de ce qui est là. Tout le monde a bien. Tout le monde a un kitoko. Même mukolo, mususu a rien à produire car il y a bon mais il y a qualité mususu. C'est là où on saura maintenant que c'est que mero abando kosa biso ya mikate mafuta mbila boy. Tala oyo. Ya on monaka chaque fois qu'il fait ça la performance na chant. Agitation kotaka parce que à rêver ça kasiko ba voisin ba osa les forti au moins so ba bino tout na chiki mutu moko osa les forti ba na classe tout bosa la ba devoir mutu ozo 5 sur 5 aza mutu ozo 10 sur 10 azati bino tout ka ba 5 ba 4 ba 6 au mona kindara bien ce ko soki moko akomi ko se démarquer ba 10 sur 10 ba 9 sur 10 ozo mutu so bino tout bosa les forti nakati ya mele wana nakati ya loyenge wana ya batutu ba osala ba effort te ba mona siko batu musu ba bima ba prêtre po bino tu bosa ba effort te batu musu ba bima prêtre batu musu ba bima danger so bino tu bosa ba effort te siko soki moko akomi ko sala ba effort ayemba na bandenge moko boy a proposer ba style moko boy ya musique urbaine mais ya ndenge moko boy donc soki moko akomi ka ko sala ba effort mbala moko ba mninga siko ba komo bima ba komo bima siko léger parce que c'est là où maintenant ça va attirer l'attention ya batu mais nini na minute oko il y a des gens oyo tamsu ba komo na faire ka bongo mais niveau à na biso na amour illusoire il y a des gens qui ont compris que donc un Congolais peut faire ça ozomona. Il y a des gens même libanda mboka ba otala donc un Congolais peut faire ça. Un chanteur de rumba peut arriver à faire ça.
C'est autant faire raison la qui s'habille qu'un chanteur rumbiste peut faire ça. C'est que yo ozo salangote. Et yeba si qu'on débat au monde yo. N'habite soto okoma. Donc faire étant azo pesa ba dimension wana, azo faire comprendre batuki, on peut faire ça, on peut chanter comme ça, on peut arriver à ce niveau ici. Ozo mona, c'est que tant on moninga zo la qui s'habille on peut arriver à ce niveau. On peut arriver à chanter comme ça, on peut arriver à faire ça. C'est que bino ba ozo sala ba effort ti. Et comme asko ba comme tala binoti. Donc si on peut arriver à faire ça, bon, pourquoi l'autre là ne le fait pas? Si un Congolais peut chanter comme ça, mais l'autre là comment? Yangwa nozomona, le malaise dont je parle ici. Likambwa malaise, faire rigola a installé un malaise dans le monde de la musique. Pour Yesu qui a frappé, à faire comprendre des batuketa là, il est possible qu'un chanteur chante comme ça. Il est possible qu'un rumbiste fasse ça. C'est que place au bas au monde en côté. Et babandis ko tuna ba question. C'est que yende nini boy. Tala kuna ndeni sko boy. Yango no mona il faut à tout prix ba ya ko telemela nzembo affaire sur performance ya na kati. Eza commercialité. Oh eza nini te. Entre nous soit dit. Est-ce qu'il faut vraiment à tout prix tout ça la banzembo kaka pona forcément commercial? Eza na ba genre banzembo mususu. Parce que quand il y a un artiste qui est un fan, il soit sali nzembo na a oteka nikaka. Ateka muki ateke belé a oteka ka ba fanatique ba osomba parce que le wa ofele au moins oyiba. La plateforme le wa ofele au moins oyiba. Même ba téléchargement ça coûte aussi quelque chose. Osomona. Donc moto alinga se procurer nzembo a osomba kaka. C'est que lorsque vous parlez tout à des commercial et à commercial, combien de personnes au bino bokocha ba teka mieux? Parce que bino boye ba chanson commerciale. Nani obino bosi bokocha ça les chansons commerciales a teki mieux. Il y a des chansons commerciales mais qui ne se vendent pas. Parce que l'artiste a na comboté, parce que a na notoriété, a na fan base, a ça l'inzembo commercial mais ils sont bamité. Moi na logo la DJ Virus. Tu penses vraiment que loka dendi sango nzembo commercial obino bobengaka. Tout na yeso a teki combien? A na combien de streams? Donc ne pensez pas que ce que vous avez à titre ou à caractère commercial que forcément tu vas commercialiser. Hein? Pour te faire zapper la fan base. Vous avez une fan base. Beaucoup sont en train de faire des chansons commerciales mais ils ne commercent pas, ils ne vendent pas. Ah c'est une belle chanson, hein, c'est commercial, mais au te qui sur côté. Au te quitté. Parce que les chansons commerciales au bolo bango pétro. Hein? Bolobango moi trop, chanson commerciale T, chanson commerciale T. Il y a des artistes qui font des chansons au bino bobenga soi-disant commerciales, mais qui ne vendent pas aussi. Qui ne vendent pas. C'est pas parce que c'est une chanson commerciale qu'on est forcément au teka. Tout le bango na langage terre à terre. Et ça te poye na mapa, na wenzia mapa, nde forcément au teka mingi. Ogoya na mapa, na wenzia mapa, mais ozu chansa au teka te. Batu basombi te. Ozu mona. Oye na mapa, na wenzi ya mapa, me oteki te. Oza na ba client mingi te, oza na ba nini te, oteki te, me oye na mapa ya bien na wenzi ya mapa, me oteki te. Comme un artiste peut faire des chansons commerciales, des bino boye ba chansons en commerciales, mais qui ne ateki pete, po oza na fan base te, voilà. Qui vous dit que so salinzembo moko a caractère commercial, forcément il faut tekango. Basé bele ba bunda na ba chanson commerciale na bango ezoteka mapete. D'accord, musique et mathématique te, salanzembo commercial forcément okoteka. Non, et bele ba otula na ba chanson commerciale et teka matin. Onzembo wana eza commercialité. Yo nzembo wana eza commercialité. Bo vérifier rango ndeni. Ki asali chanson commerciale a teki pe. Asali nzembo commercialité a teki te. Bo vérifier rango comment? To bandolandela banzembo moko obino bobenga ba commercial awa soki totala soki etekama pe malunga. Totala ngo soki etekama pe malunga. Donc eloko wana boye nango ya ba chanson commerciale teka po bobangisa affaire. C'est pas une chanson commerciale, c'est pas nénénéné. Ceux qui font des chansons commerciales qui ne vendent pas sont là. So boluki bango bomona bango. Ba chanson commerciale mais ba oteka peti. Fuza na fan base poteka uza na muta obimsa mbongo carte na ya somba yo. Atou yembi di chanson commerciale. Muta osomba ngo azati. Oteka ka po eza commercial.
sans fan base, sans impact, au tekika pour aller salinzembo commercial. Vous pensez ça? Boutika ba trafic wana bozala ranango. Banzembo bele beta ka au moins rabe ningisi Kinshasa et bouki réseaux sociaux au moins la pété kaminango te. Ana sali ba stream malonga te. Banzembo bele le kana ba Congo. Oyoka ngo pene beti na ba TikTok ezo beta. O nzimbango ezo cartonner mikolo o ta pe ba stream boya malonga pété. Mes chansons sont bien commerciales. Donc, voilà, à chaque fois que fait rigolo à Yemba Makasi, arrive ça que Mouninga na ya sala ba aventure. Ya moni installe un malaise ou itinda ba tout ba bima na ba réseau. Ba banda ko ataka ka banzembo oyo faire ya salaka. Musique. Et madame on a obligé de le bakam. La journaliste nous sommes nous pendant ça. Bon, ce qui orchestre nous dimanche côté Mobro qui n'a pas pour couvrir événement normal. Nous avons la logique on a été. Dans le bar toujours, je pense que ce n'est échangé là une fois. Surtout la vérité dans nous gagner. Parce que moi on a besoin pour ça les gars vérité là. Les titres affaire oya sozo le baga vérité au bando gagné. Ya vérité eh la mise au batelo ba makabwe bozo obligé te bolo baga makamnanga bokinda pe ko couvrir événement batu mosusu bolo ba pe pona batu mosusu na public lo ba mabwe mais au fond to yebi ndenge mibeko epesa maka to yebi ndenge epesa maka. Ba milieu du village awa, ils ont vraiment apprécié. Qui osa awa, osa. Ba robenga yo partout. À part partout, kokoma très, trahison, oh boy. Ozo mona, na muna kokaka bo couvrir ba événement ba ninga mususu bozo obligé te bolo ba kamba kamnanga. Mais so ba bandika ba mamba ba artiste mususu ba désabonnement bandi. Ozo mona ndé na mentalité ba tuiza. On peut beau dire des choses na munoko, mais la réalité c'est qui se fait, ils est là au mususu. Ils est là au mususu. Ça c'est ce qu'on appelle de l'hypocrisie. Ils ont la combo musute. Il y a la combo musute. Comment expliquez-vous qui s'injure à ça la émission na Marlène Kasanga awa, aleki na plateau Marlène Kasanga. Après et ça li makelele. Après que ça la makelele, au moins na mutasali vidéo ya pardon. Mais c'est tout le contraire de ce qui se dit. C'est tout le contraire. Tout le monde Emmanuel Macron pareil. Dernièrement, qui s'est joué à sa émission à Marlène Kasanga. Tant que silisi kaka ba vidéo à pardon elandi. Emmanuel Macron a leka qui na plateau ya sukina nyango wana. Tant que silisi kaka ba vidéo ya pardon elandani. Bokolo ba ke parler de tout le monde, vous obligez de bolo ba makamnangai et comme si baza libre. Baza liberté. Baza liberté. Balé qui yaya na bakroni yaya. Ils sont pas libres. Na mis ou pe sa batin personne ti ba libre en réalité baza liberté. Toujours le baka vérité au bando gagné. Hey, c'est ce qu'on sous-entend. Et la vérité msusu bimisi ngo kaka ba fanatique ba koka supporter te ba ndo kindi. Ozomona. Moi, ce qui m'étonne, monde oyo, ba loi oyo bocha oyo na kati ya makambo. Oyo lekela nga na suna fandi bonabi, mais comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé là? Qui sinjora qui fait une émission pas Marlène Kasanga. Marlène Kasanga c'est une chroniqueuse quand même basala ba kombo na bango. Soka leki na plateau na ye a communiquer et au ça la paie bien. Qui s'est dit à cette émission na Marlène Kasanga vidéo à pardon landani oba warrior bolimbisa pardon donc on dit que batu bazara na singa na kingo mroboyi na plateau Marlène Kasanga olekati siko tuna poni qui s'est dit na plateau Marlène na olekati et tuna siko pona nina oleka na plateau Marlène ti po ba soutenir affaire mais ko yoka balobi boza obligé te bolobela kanga soki musicien mususu pesa un événement beaucoup vrai mais c'est ce que les Marlène font. Il part de ferrer, il reçoit Kissinjora faut basinga ba pardon. Ba Emmanuel Macron basala ba vidéo ya ba pardon awa. Po ani po baleki na ba plateau ya ba to Saint-Denis.
de ba la sabine lo mususu ba yebisa bino lo mususu mais na réalité makambo za ndenge mususu ba ja ba pardon pour mutaliki ka émission Marlène il faut ça la vidéo mobimba singa pardon on dirait abomi mutu on dirait astieli mutu poison on dirait simbi drogue na comprendre te to koma na niveau wana ndeni kisi njoo na plateau Marlène Kasanga ata Marlène akamuta feri kisi njoo aleki na compte ya Fali akumisi feri te akumisi Fali mais na plateau ya Marlène il faut aller s'excuser pour na yango na ebite to koma bongo ndeni na ebite Marlène Kasanga muta feri oui mais quand kisi njoo passe c'est pas pour glorifier feri c'est pour parler de Fali Ouzumona a pardon pourquoi Emmanuel Macron a oleka pas jazz, a oleka pas ce qui trésor louere. Babima batafere, so pas David Mombele, a mutafere. Mais so leki kuna okumisa ferité, il parlera de Fali na plateau ya batafere. Si ko mabeko uta wapi, o il faut aller kaka sa la vidéo singa pardon. Na ebite musique yango nde to komisa ngo na ebite na ba chronique yango. Donc ba leader ba instaurer système moko boy et puis ba fanatique tout balandi. Si ba Monica musicien moko Fali na plateau Marlène to na plateau jazz il faut singa pardon. Or bazo yeba teke ba chaîne wana pesa na mwa batu o batala rango so boleki kuna bo pesi pe message eza pe bénéfique na comprendre eloko wana telo ko sala batu eza bénéfique. Il y a des chaînes qui pèsent na YouTube ndeto zabo ba chaîne ba abonné beleza okoza mutakingandi mais so lekisi message kuna o sentir pena que message no ekomi siko bozo perdre audience wana ka pona yaza kana feri yito mona kaina Fali yito mona kaina boy c'est fou hein biloko wana bosala wana siko awa bakali alobi ya komi netre ye mutazu charge ya Stade de France na maboko bakali oyo yindaki wana Fali babeta ekutu pa mutu moko Fali na poto kuna lingaka chuba esoki nini bakali akomo lenga na plateau lokwa mwana olota bandoto mabe na butu bakali afani na plateau boaso eka kokoko na plateau bakali azo sauter lelo aye oyaya onga mna liste osala makambo ya Stade de France bozongo na mambango ndenge ezalaka. Donc les artistes quand ils veulent le service d'un chroniqueur afuti mbongo azui. Entre-temps, quand il y a un batu, boke n'est pas naïta zaka mutafere. Mais ce que moni besoin na ye komi, a tienase, a bengi. Ce que ba fanatique bazo bomana na biloko wana. Parce que on a déjà ba warrior musu na minute ba komi ba qualité, a finga boye. Kaye ba kali na olo baso makamba falite ni a bien ni a mal. Lelo a komi yaya. Ye mta la promotion Stade de France. Ba warrior ba komo silika. Soki za solo soki ya lukuta to yebite. De bazo tiarabino na barando et mo barando. Il y a des chroniqueurs qui sont prêts, il y a la neutre. Il y a des chroniqueurs qui ont envie d'être du milieu de village. Mais mon amour, le système moro bobo sala bino ba musicien na ba fanatique na bino. Ils ont bloqué Makambo. Ils ont bloqué Makambo. Mais après comment na soki yo comme na besoin chroniqueur wana oluki yesusu. Entre-temps, ba fanatique déjà, ba finga qui est, ba bomani déjà. C'est quoi, vous jouez à quel jeu? Tout na rabinona, vous jouez à quel jeu? Ça va pas. Lelo bakali mutosala, promotion à Fali. Ba fanatique bazo boya. Mais ce que leader a lobby ye, pour na audience, pour aza boy. A ozala ka ye. Bogo lemba na wana bogo bude bogo lemba bogo baye. So leader a sollicité pour bien importance na ye a sollicité ka pour na promotion. Do bino ba fanatique bolanda na bino kaka. Botika na bino gonyonga. Bolanda na bino kaka. Nga eloko shokanga kaka pardon bosengisa Kisinjora na Emmanuel Macron po balekaki na plateau bata Saint-Denis. Eloko shokanga kaka yango wana. Kisinjora na Emmanuel Macron basala ba vidéo ya pardon ka po balekaki na plateau ya bato Saint-Denis. Donc dirait rando moko boya bato ba bomana on dirait guerre ya Goma na RDC. Ya Rwanda na RDC. Si vous lelo bakali qui part des Stade de France ya Fali. Comment vous allez expliquer ça? Entre temps, vous savez que Kisinjora ba pardon na ba Emmanuel Macron po balekaki po bata Saint-Denis.
Aujourd'hui, si Bakali va faire la promo du Stade de France, bon, moi, que bon se contredire binomoko. Ou boye bipelo bolingi te na bino ba artiste na bino ba fanatique. Boye bipelo bolingi te bolingi nini. Diviser pour mieux régner ou bolinka rabosa la mbri moko boye. C'est bizarre, hein? Tosuki na biso awa. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi?